www.congofrance.com. Parti na kota prison. Na kutana na deux dossiers na sa parquet. Yayo. Yanga Kisinjora. Monsieur Fali Ipupa. Monsieur je veux pas communauté. Bon mec BCBG. OK. Jusqu'au niveau BCBG na Fali ba fundi yo. C'est un danger. Merci na ngani ba fulanga quoi. Fula yo. Nga ba esalanga danger Kisinjora kota prison et fulanga ida. Na ba mouvement ba président tout ba tinda biso na ba TV so sala cheye kende chrétien mutu boy chrétien bango be président malamu azate ba saka teke kofi mabe président malamu azate bomone guerre on ezaki na télévision bomone guerre ezaki na télévision pour pesa ma musique et c'est la guerre ngati premier que ça matin on sait pas ngati na mesala koloba même biso musozo kufati même musozo kufa uso ko pas même les bétas signé za randeng wana ba tout pas ba kufa na ndule ndule ba daya kanango yangelegi ya ye za bongo so ngani ba polémique esili non c'est peut-être mais nabi gezonga nango Elengina Congo français totala yango Congo français sita solo sita ya gayar mais sita ya gayar mais Congo France sita ya gayar mais Congo France sita ya gayar Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Bonjour, bonne année. Ouais, bonjour, merci, bonne année à Batutu, bazo na ce monde entier. En tout cas, merci à la première émission. On a ça na Congo France. Na Congo, na 2015. 2015, ok. Donc Congo France dans la déjà. Dans les cas déjà. Mais la première émission na sala na 2015. En tout cas, bonne année na ba fanatique nyonso obalinga Vienjo wana ba majeur, obalinga Christian Ozil vice-président, obalinga Debezo Bakunga Diego Forlan Pichubas. Obalinga Samuel Eto'o, obalinga Roni Sanoti. En tout cas, to pesi bien surtout ba bonne année, mais bi que malgré biso na kili to defa ki ba soso quoi. Pour ça nyongwa. Tu n'as pas besoin. Et comme singa siko zongi Vienjo. Pourquoi me faire rambot? Tena la Vierambo, naza Vienjo ra Vierambo. Na koza na koma mokote. Naza Vienjo ra Vierambo. Tala koza koma ya Kofi prêtre, camarade ba président. Kofi camarade président. Il y a le président Robert Mugabe, le président Joseph, le président Gabo, le président Afrique du Sud, Zuma. Zuma ben ça confie dans l'Afrique du Sud qui est ça la propagande il y a élection présidentielle. Donc Kofi camarade ya les mitos à l'Angola, José Eduardo donc camarade ba Konzi, camarade ya Moïse Katumbi, camarade ba prêtre kakako. Bien sûr après malembe parce que nous le que la na hermo butana solo na yo nakamwa kama muke ye limbisanga pona kama mama le bandela ngoma to mais yo comme yo leader déjà moni awa ça dit ba no kozana bangwa non quel chant Kofi sa collègue na yo mais comme son porte-parole à Kofi on doit la mais ce qu'on on a kamana ce comme leader qu'est-ce qui se passe si le lozo aka para Kofi et le on appelle que la batteur moko va venir bon moi bon naturellement non il fait un jour Christine, si on a Christine, si on a bien sûr on a reconnaissant. Si on a Christine, on a vraiment reconnaissante vers Kofi Olomide. Parce que à sa grand frère a sali tourne à Vinanga. Si on a compté dans le monde de la musique, on a Rolanda grand frère nanga, Befe Babia, on a Rolanda dans le quartier latin, Kofi Mutasalanga. Bon, moi ni Kofi a sorti album de Yasuka, un album Yasuka, na sola qui na yé. Mopao nga ko sarate mo bato poto balinganga mingi bagile mayindi le mannequin de Paris motema Sandra Moseka ba vena nga matu idole motema Deborah Bofando l'homme sérieux balinganga nga pour le ba vérité même si Kofi Olomide oza kotika musique pourquoi abi na otika musique benate bena otika ndeko sala ba album mais na ko beta ba concert nga na bi ne me vie yutu ko sala ba album mais to ko fit yuka wa Kofi Olobana nga nyoka longo kutubana yebe na sata album moko te na liboko epano tikolo babwe beta ba concert saka ba plein bongo bela banzembo oyo ngai papa no Kofi Olomide na zana ngo elo nyongo zana na go beta na concert na ocho bengi karami ta zana ngola tu monnes ba image a obeta le 10 oyo le 10 janvier azana ciné Atlantico na tse vieux monde ma mna saka yo olobaka okotika ko sala ba album so ba album no se bimi
na Afrique mobimba na ba na Afrique na ebité musique eza kufa so salaka ba nzembo ba marque wana so ba salaka musique ba marque wana yango grand frère nga Koffi Olomide ati ko sa album te fa sa album pour na ni musique ba Côte d'Ivoire ba Tanzanie surtout Côte d'Ivoire ba ko tona ba couper décalé toujours Mikolo au moins artiste leader Mukolo a esprit na générique générique na musique na boité mais na ba norme ya musique congolaise c'est la rumba biso musique na chose rumba générique musique té yalo ko yalo ko fiona nga matu del montema de rabo fando bakenaki cinéma to fiona nga Guilherme Yinyo le mannequin de Paris na Sandra Moseka bakenaki restaurant to yope mutulanga okendaki Victoire kolia moi Kamundele on son na mère na parler bola na chambre boche générique na habité vraiment yona machine bobimaki bolingi bolala et parti au chat boche générique na habité vraiment na habité mais je fais partie pas musique congolaise et que simbaté so bolingi simbaté et c'est la fois que tu vas dire monsieur baba Mamadou Arisho osoka belenga Sony o de bazo bakunga yo pour la fois que lenga Sony quoi tu voulais pas que lenga Sony quand tu me seli mpova oko commanda pour musique producteur na biso pire via kati motema nani Véronica ya changement comme voilà et Véronica Kachala big manager quoi donc en tout cas j'ai en musique mais eza musique mo esuka kana loko sa osebeta masute sunda ma beta makasusuté ata bote sunda mo sa on ni rien mais so otie ndima franco tobia pauvre madilu otie ba diva ya kala ba de piste danger ba robima lelo pauvre mayona kufa atika ba evre babolingo ya dudu ere ki sentiment na bakotika te wana lelo na kata mariage moninga nazo moi chance na vie nanga na vana na ba prêtre ba André Kimuta ba Koffi Olomide bata minene ya mboko na kena ba mariage ba meuble na bente na ko na générique te donc rumba tina suka na ko na te tina suka ko blebe des so ra bete ba rumba 26 rumba babisi 26 chansons 26 et belé bo bango tu vas me savoir 26 sur la balle bango cirque ba yoka bango mais ngai na sa rumba yoki na kati wana tena na gangote fona na okinde générique mo na na TV il faut na chance na somba yango na yoka pope sanga pe ne so ba rumba pe sanga pe idée na travailler mais na habité générique pena na habité biso to beta so ba générique à danger et puis générique fait lo bapé ni surtout na crime to beta mais ici c'est Kinshasa to mi ka Congo yaka non o bi kriwana ya Congo yaka no cri fait lo ba ici c'est Kinshasa na mukele tete ko ngona mabuto basuka siko yebisa biso na mamungu ba no location so awa ngana na kuti na surprendre na tuto beta so ba rumba ba pova musique awa mo yeli biso mamba imana ngona msa gero aussi ba niko kufa na ngokala mingi tawa banga pasteur ko na lobby ngana imanya na soutenir vita nde na zape na donc toko lingate imane kufa imaneza équipe moko même ndela ebiango même la palmarès ya Afrique imanaza na palmarès ya Afrique mais batu musu boninga bapanja imana na kutera na batu ba renaissance na nzela imana fa kufa vena moi changer mbongo grand cas na kutene lobby na ropo wileri grand cas azaka imanya makila to kene stade mais changer kwa muta renaissance déception pour l'équipe alors bien équipe ni pour la rater équipe ni na monde pour la rater équipe ni Barcelone yo 2014 abimi même la 0 coupe et c'est normal bon na Congo ka suki équipe poli président fa fingama fa papa buka papale makamona faut changer au moni bazoni nga bazo imana bala lisamo pena ekufa pena sila imana pena esila ateke biso toza bagafa musu bakene ba poto batika de ring kumba de ring eko kufa te yango moni na sali nzembo oyo oyo za mo singe na biso po disque na soso na février. OK donc ça moi le vite fait le ko de ring pour tout le musaba na de ring na ebisio polémique na Kinshasa awa ya renaissance na de ring na poto ba yeba te mais ah ils yinda mabe ko yeba ba sauta na internet et ça ko yinda mabeza ko na mabe donc pona kana yo donc Glody Lubenzo kutu faux petit muta renaissance libanga ni kuna album na ngafe longwa petit Glody wana poto ozama muta de ring to kabwana kanenge ça c'est indi ke buso bango to kabwana poto e komi bongo to kabwana
bato comme bunda bango bebana so nga sikoyo pour renaissance normalement faut la vérité 600% a bena pas de ring 60% dering ko kufate merci pour la reconnaissance wana mais ils ont mais dans sa vie qui tcha a bena pas de ring 60% atika de ring 40 yango pour tout ça là tout eza équipe oyo to banda na yango to koli na yango batatulaire bakufu batiki yango papa Raphaël atika yango couleur vert blanc mundela yebi yango tokoki ko limu soma mongo te elimwa yango siko toza ko yema nzembo oyo tokota studio single oyo single oyo pona ko encourager ba supporters ya dering bazaka ya kolamuka bakosa bango te normalement pasteur akokabala batu te pasteur fa bongisa kaka. Oui, mais tant moni mabizali ayo cha ordre te suka nango fa bongisa kaka akupanza batu te kasi muté ordre kota batu bakina ngambo e kuma kutu désordre ko sangana te ya ko sangana te batu abunda mikolo sans stade e kuma resesso abeti bale akeba papa toro ba mabanga e kuma ba trouble na ba yona ba quartier yango biso siko to lingi tout ça le pas système nzemo to sali 100% ba dermen o ba partout au monde donc resesso tika ata na 1% pamba faut ba zonga derin na bi faut bazonga de ring ba ko mo lende ni na bi faut bazonga de ring faut zonga de ring d'accord lelo elo ka vite panzana vers noir bunga elo ka lo vita vient à Jean-Jacques Pagna mobala pembe mobala propre Jean-Jacques Pagna elo ka lo vita vers noir elimo kaka boy oso comprendre en tout cas biso to ko de ring te ya moto sangana na ba Christian Ozil biso tout to sala nzembo ya DSMP malobo ki maloba na kati to kangsaka ko to soka le to banjoka lelo ya lelo to kangsango kaka Congo France petala kaka sita munene Brandon Chuka capital tala alors vient je retourner malembe quelque part na ngatu question est-ce que monte va mbale ndenge pezongi zongi boy na musique ndenge musique mo ko banga tri musique pe lala po bale ndenge zongi na mama pepe na ngoboy attention bilima ndulu musique ato beti ba soka lango obina oye ma musique kama mususu ata bo so gagner drogue ata bo o so ka bo gagner so nga bo yemba bo robina kaka do musique do football na makamna ngo ba satima ngo mais suka na ngo ba so nga kala musique photo ko ta boîte to gagner ke photo ko ta boîte to ke no robina c'est mon tour to ke bina mushiribara donc puis jouer ata che billet mo ngana na kwa ke bina ko ma ka robina kaka pa bina kaka donc c'est musique kana gaz na alors to ke le 2014 autour en janvier, moi bilan, et puis moi temps fort, il y a 2014, pour la vie artistique bien sûr, et ça va qui vous rappelez bien vite fait? Ouais, un bilan en 2014 en tout cas, 0 sur 10 hein. Oh, ouais, 0 sur 10, bon, c'est pas le benate, Nebek en 2014, album est bimanagier, 2014, pour va pousser en novembre, tout comme en novembre, abinanga pardon limisa na bimsa ingete ya preza werason tout cas ça linga bien te quoi nebe album ebima ba baseli album trop et umeli trop en tout cas 2014 panga CP na été et puis na sur un mauvais souvenir il y a vinanga na 2014 yo liwa grand frère nanga babendonga Shokoro et puis ezwanga na prison ezwanga pa na prison Makala donc en tout cas donc il y a un mauvais souvenir à Vinanga quoi. T'as un grand frère, Koufiliwa Mo Brisque, on s'appelle Bomni studio, Ayembi Danger, Baneli Bamen, Abelanga, en novembre, on a Kin, Babeb Senga, en novembre, on a Kin, pour un album, on a un poto, donc moi c'est Bakendagi, moi c'est Mabé, Ali Majamal, Bovoagé na Mobal Nayo, Bobotane, Moana, Bokola Zalabien, Kindumba ya Mobal ne, moi c'est Oganete, Ali Maken Angolana, défunt. Alinga saluka mo babe mo concurrence yi babe soka zu mwasi yazu mbali eza na sens te ali meza na sens te yango ti omoni ali maboma babe na mibali na boma e to tardé on parce qu'il y a un mauvais souvenir ba le bela plus marama malamu voilà donc né on beka na boire ba tout parce que agenda kala sina na boîte yango kadi mbula sikati T'es qui m'a l'aimé, donc on va abattre parce que à ce moment-là 2014, c'est ma personne qui va Eria de Chipamba, Bougara caméraman, il y a un an déjà, c'est la page de série. Parce que 2015, on a soumis agenda Sika. Faut battre pas côté, tout renouveler ma solo, mais Black de Don, le Kito, na Tanya Westwood, oh 13 ma pote, ba yendo nzembo.
bango bazaje basa solo ki alors Viviane Njora très apôtre souka na album ngape ko fa 5 personnes à boire nga ko faire la mtema la moi et vraiment c'est bon côté wana 5 personnes nga médecine na Koffi Olomide médecine na vrai chéri na kata Paris wana Belinda Beli Shobesa bonne année na yo en tout cas c'est petit Kaluji motema Rachel Alemba bonne année na yo Patience Swamba vrai chéri bonne année na yo Aurélie Likibi Angelina Kakina bonne année parce que vous allez grand frère na ya motema pena ya kero na mingi Jean-Jacques Pagna mobala pembe propreté za na vie na Jean-Jacques Pagna na ebité quoi. Si vous faites une musique, musique n'est pas une musique comme Yamakala, nous tout le en 2014, ils ont pas mauvais souvenir, on a eu musique comme Yamakala, musique à Kangama. Et tout ça, on a eu musique et ça m'a bien ya kokangisaka ba mutu abane ma kokangisa wana il paraît sûr que Vienna. Il paraît que biso to fait na mouvement. Ba président tout ba tindra biso na ba TV. So ça la cheye qui est chrétien mutu boy. Chrétien bango président malamu azate. Ba ça ka Koffi mabe président malamu azate. Bomo ne guerre on ezaki na télévision. Bomo ne guerre ezaki na télévision. Pour pe ça ka Koffi foti. Président malamu azakate ba tutu ba tinda ka sala boy. Mais normalement ba normal musique et c'est la guerre. Ngati premier que ça matin on sait pas ngati na sala koloba. Mais même biso musezo kufati. Musezo kufa uso ko pa même les bétas signé za randengo wana ba tout pas ba kufa na ndule. Ndule ba daya kanango. Yangelegi ya ye za bongo. Uso ngani ba polémique esili. Non c'est piraté mais nebi ke zonga nango. Te fezonga. Ngana pour yango. Oh mais. Ni mare na biso. Zonga nango. Elle Isaka. Et ça la bien. Ouais. Et ça la bien mais siko moni. Ba banga ki bango mo bakomi ba parquer ba nini bango moko. Ozo point. Bangi. Hein? Ntoyo banga note. Non ma rapport de album na pardon. Na boy prison et son maloma na pe po yange za ma benga lo ma vérité. Les zonga za so na lobby. Pour ba mama solo ne mission ba kotala ngo danger. Donc bazana ngai parti na kota prison. Na kutana na deux dossiers na kata parquet. Yayo. Yanga Kisinjora. Monsieur Fali Ipupa. Monsieur je sais pas comment communauté. Bon mais BCBG. OK. Jusqu'au niveau BCBG na Fali ba fundio. C'est un danger. Merci na ngani ba fulanga quoi. Fulayo. Ngaba esalanga danger Kisinjora kota prison et fulanga ida so ba western e belé na komana ba kete. Et puis mingi baloba ko bima na opona matango bima yipo na vie kuvira mbote mdabimisa yo mais je kena mobulu. Tala. Na so confiance à prêtre. Confiance à prêtre. Comment mdabimisa ngai? Et comment mdabimisa ngai? Ula no ga vie na yo hermo. Koffi mdabimisa. Ba pona matanga ezali. Ba pona matanga ezali salaka. Et maman na kufa baza kuna beli bavanda kuma mama bakufa batela mama kufa na tika bango kuna bibi sur le format de makambo Patricia Vediaka ai makambo Richard Kusha mobala propre ai makambo Dudu Mbisi Poisson ai makambo Carlos Yuba Adao motema Zaina masalanga Yuda Carlos na ninyo mingi lino konde mongwande dangola purifier na Viki Mbengi bino tu babona na bino ani les puissants ma petite sœur propre ani les puissants I love you Flori Mamengi Yaya vraiment capitaliste ça va pas bien vraiment ma bémo ne so capitaliste so la ma bémo complètement vient ngai dona maître dona kacha ya vex capitaliste faut ngole musala maître dona hein capitaliste ngasa ça ma beso kale vraiment pas de voilà capitaliste en tout cas vient de le pour ba fait hein non c'est pas parce que tant que ba tuna ba fait tout c'est pas ngasa ba te bele ngasa Flori Mamengi ona ya nga motema ya Broni Kolanda yana ngai camarade ya grand frère ngai pauvre Babiandonga ngana album ngai c'est mon tour c'est notre Macon bon ndino calculer na voyager OK ouais na voyage moko France na Kenya na président Kami hôtel a sali fait hôtel moko qui tourne na Sando à 43 ana boss Kami to kene Kenya pour tout ça de publicité na sali ana sali na hôtel na Kenya pour na mona vela général de Fao ba Jojo Mandiki Mapata ba Javier Lopez en tout cas ba na Kenya tout bozelanga na joana boss te boss Kami hôtel to joana après on a ba début février il faut na Jobourg Cape Town Durban na vela Riki azobeng sangana na Christian Ozil marameza da pepele na okende Afrique du Sud bana Jobo bozela nga bombaka ba kuna balila mabe ba ko kufa ezeleng na kacha Yoville wana kacha cité wana na yebi ke za danger
bana ya Mandela en tout cas bozela nga naza koya quoi naza koya vraiment ouais Avenger en tout cas na sepeli na kaina yo parce que mbi biso vraiment bien Congo France comme d'habitude donc tous na biso et puis toi derrière bino alors peut-être pendant kokabwana mais le mo pele kaki awa donc nga ina kisinjo ma kesi silate ni na isala ki pena keno bato poto ba regreta bi mais njora koma ko katelamba ilo mo bete ki na poto osaki lo mo na ba fin de l'année awa isaki nino yeki kaka ngiye kaka na regrette c'est vraiment normal là ouais ça te yeki kaka bon bato basala kuna c'est mon tour na esi c'est Kinshasa ne twa Espérance vraie chérie Katumba Ngalula Katumba wetu vraie chérie Espérance mama chérie basala maman na pena spectacle ya danger na clip na za ngana sa musique cinéma ngapa na sa musique cinéma Jonas Fedo ayebi masolo on a Norvège Jonas Fedo la star na Norvège oyebi masolo oyo Henriette Kilumbu Shembo grand sœur propre ba yebi masolo on a sa musique cinéma ngai nga par Koffi Olomide mona Congo na mino mbana Congo ma Congo vraiment eti sono banga nanya album la bana yoki yango na yoki yango est-ce que ko beta bato basomba pe ngana za sir na oteka leader Sagwa Sankisi asiko na kisi Sankisi so la catholique abeki gendomisila motema pembe de sempe biso Sankisi Sangwa nazala nga Sankisi Sangwa bibi stoko mama na Alison ayi masolo o babikisi na yo on de commissaire mo boko makaba vienjora ba ni plutôt que Christine ngi bien vraie chérie ba ni gwana yo ndo motela ba sabato ngai na sabo ngana na kisi na nga lusambo kaka na gene pas bien so igendomisila na serombo na sambe na nga lokaba bakabiso catholique to ça rien bango lokaba sambela soki ndenge nini ngapa nazala nga leader Sangwa moni misika no kabulo misika za no kabulo bibi stoko ayi mama na Alison misika za no kabulo kaka kwa Natasha pena mama na Ida yo masolo o Natasha Anelia misika za no kabulo yeba no bulo moni nzema deri to sa no kaka siko vena nga papi shungo okito na boko na njembo ya merci beaucoup beaucoup de mutu na le kito Black de Don yeso bien le kito personne X5 ya Black tamba na kisa hier na Londres on est trop personne appelé na solo atana ni wana no le kito boka la disque le kito Black de Don njembo imana ko imana njembo 68 njembo il faut ba imba na stade Noël au kito Black de Don Noël au kito Black de Don voilà ya kangaka ye mutune sala ko kango pele po ya jeune millionnaire do sepela quoi alors ba mosisi ba Mike mosisi ça dit bossa na quoi jeune mais mbongo en tout cas merci nazo saka bana ngola bazwa na biso awa na Congo France Koffi Olomide mo pa mokonzi azana bino kuna akobeta le 10 euro na Ciné Atlantico bo soutenir viona vraiment siko na ba porte la Koffi quoi vraiment non elle ko sa porte la Michael Jackson moi na groupe na yo donc là danger au vivre ka bien donc na so vivre ka bien ko ba futanga dilelo na songa na salaire mama botanga papa ba salaire a mutute vena ngai papi shungo kito na yebsagi ye ma copine ala Annabelle difficile à garer na yebsagi masolo Annabelle salaire a mbalo na kopesa 100 euros Guillaume Ayini le mannequin de Paris ayebi na 13 ma porte déjà aza déjà mais c'est propre le mannequin de Paris propriété tina kati tina kaleso Guillaume Ayindu le mannequin de Paris I love you vient na Jean-Jacques Pagnandé ya Jacques na Suisse mobala pembe ya I love you ya merci beaucoup Benjo Tomi Nasuka en tout cas tous les studios vraiment logo et vous savez bien pour la Congo France bouleta mo logo mo ko po ya logo ça ba tout bien bouleta mo pour la Congo France aussi le aya na mbango le temps a des annoncé et ça biso bien donc merci beaucoup à Ria de Chipamba merci beaucoup en tout cas à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba donc et puis junior Bookson Buka son père le manager des affaires merci beaucoup donc Pembeza option donc wana kembango na MKL les Mikas de Lille na cha Bruxelles bébé to yambi Joëla ye wana vrai chéri kanoka na l'arte ala akamara na ngaka kamara no boke ofele kuno kolia après libanga c'était là donc merci beaucoup donc on a bagi comment on bébé to yambi Joëla bébé to yambi Joëla na Belgique na pesi ombo alingi singa njemba Koffi na balançoire abi njoko Koffi betara musique kitoko biso ngana so Koffi na poto batika Koffi Olomide ko batika Koffi Olomide merci beaucoup en tout cas au revoir alors mon boss monsieur José Didi Pumba patron merci beaucoup à Ria de Chipamba
les beaux gars de tous les caméramens de l'Afrique centrale. Merci également donc à Buxon Bukasa en Péro au nom ensemble quoi. Noël Oki depuis Fiston Bowell. Bon c'est pas que c'est déjà un système un ma solo à 2015. Au revoir.